internautes, fidèles téléspectateurs, surtout dans l'Arabie Saoudite, il y a Congo check. Babi na Congo check toujours ma solo. Mais ça n'est pas ma solo, moi mingi. Tu changes jeu. Tu changes jeu ce que tu as bête ah et ça sur les cambales solo et comme il y a question réponse. Au tourni tu zong c'est le motuna. Au tourni tu peux sur réponse au motuna na yo. On a les cambo tourni tu es bis tes zaki bon te force ande boye. Hein? Babi na kata plateau na ngai e amonga kamwa na ngai e amonga kuma caméraman karai. Et à mon réalisateur et à mon monteur les autres quoi comme sous journaliste ah ils ont envoyé à totonga tozana matisse sengi hein mais ils ont dit qu'il y a question réponse tozana maman José hein maman José comme d'habitude maman bobo to babi maman oyo na kati ya check sozana likambo ils a raté ma solo na bien bobeta bomo na biso to na plateau to beta ah non même biso mo peso to na likambo to maman José promesse à boyer. Et d'un à moi conseil. Donc c'est de la même façon. Un grand merci à celui qu'on appelle Ben Bouyamba, Babi, les sponsors numéro 1, numéro 1. Hein, il y a Congo check. Un grand merci à mon boss Sibou Tombo de m'avoir donné la chance d'exercer ça dans la carte à Congo check. Babi parmi les grands, il y a une grande dame aussi. Voilà, chers internautes. Ah, déjà dans mon pandi dans la maman José, bonjour. Bonjour maman. Koto Penana Jerry Kobetox. Et mon monteur, et mon réalisateur. Bonjour, Jerry. Bonjour, Nantumbo. Bonjour, Nababonignon sur Congo check. On est là, tout ça toujours Moussala. Et puis merci à notre boss, boss Sibou et puis notre sponsor numéro 0 Nabiso. Ben Bouyamba, Anne-Marie. Donc, nous conduisons le bouteille. Alors voilà, Babi Jerry Kobetox, Babi, mais c'est l'émission de ma solo, maman José. Babi Minoka, ma solo. Et à mon changer PGT, c'est mon changer système à Gisèle, on a un match. Tu as mis 9, tu as continué numéro moussous. Ah, il y a question-réponse. Il y a beaucoup de questions que tu se poseras. Ah, par exemple, l'outou ezaki a. Ndeni ekomi kuna. Faut le voir, bon mutaleka kenanda simba kengo pe koma wana. Et ça peut ndenge moko normana na maman José. Babi question-réponse. Ndeti nga naza pour répondre na pe pour tuna. Ce qu'on a banni de la maman José à tuna. Par rapport à la réalité quand il y a vie hein tout tamboula tamboula. Merci maman. Tous les personnes qui ont été biso nyos oba sepelaka kolanda biso tozokota na bandaku na bino na grâce ya papa Mutombosi yenda ilobi ke toyebana pamba tokoki koyebana te nzambe apambola na bino bakolo bandako apesi mbota na ngai na bao nyonso ngai lokola Beno Mbuyamba mwana yabengaka ngai ya mujina kombo na ngai bato ebele bayebi mama José mais ye abengaka ngai ya mujina na mboka na ngai vraiment komisaka ngai na kati ya mboka na ngai nzambe apambola ye na couple na ye maman Anne-Marie en tout cas leki na ngai motuya mwana malamu nzambe amona bango famille mobimba na Mortance femme sage Baptiste maison nzambe azala na bino elongo mituna na biyano ngai kutuna sepelaka mingi otuna ndenga. Ah, oui. Voilà, déjà, l'entrée des jeux, on a tout dans nos mamans parce qu'il y a sa maman moni belé na mukili. Et là, on aurait tout mis ça à biso, il y a habité ce biso ba congolais, soit izaka ba africaine et tout ça la makambwana. Les loyo, au mona maman nous jimozo belé sa mwana. Ndeko moko aswanyaki mwana na yena kisi moko peut-être ya pharmacie to ya bokoko mais oyokaki pa betaki lisolo ke tala kutu kisi boye swanyaki mwana nga tango yo tuni olobine la kisanga place osombaki kisi to munganga traditionnel wa salisaki yo akolinga koyebisa ote ezalaka au juste nini ye moko utiliser ba kisi wana tie osila to ezaka au juste ezaka ni to mituna vraiment ba question na mingi maman José. Parce qu'on s'est dit que non, Africa a monté mamabe. Comme le ko yo selinga na ya ko singa yo opimilanga ko lakisa. Ezara nini ninga garder secret. Ezala pe ba parents hein. Au moins na parents et puis moi solution moi boye, ndesi biso ba basi. Moi secret ezara na maman. Maman et puis moi kisi yo sala moi boye na nzoto moi si mais akangelo mutema. Mais camarade no ya la kisi. Leki na moi so ya ala kisi mais yo mo moi na ala kisi était. En tout cas, merci pour le mitola na bino. Nazo bendaga na papa Kobetox ndenga lobi et pour na nini pour la kiss et loko lokola kiss bato bele babangaka okoki kokende mawa ya liboso omoni mawa
mingi ebalukelaka mpe bato donc nde balobaka mawe ezanga yo moko olobi okoki komona mwana ngai azalaki kobela par exemple corps ya mwana ngai na mwana yo eza différent bakei basalisi abiki ngai nakei kolakisa yo wana ekei esali mwana mabe okoyeba lisusu ke ngai nasungaki yo te ekomi mamwana motema mabe tala ndenge akekotikala mwana tala likambo esalama ebele babangaka na ka wana me ebele na ka wana te mebele mpe na ka mwa motema mabe mpe ezalaka omoni akangi kaka alobiki ye soki aza nango akolakisa ngai mosusu asengi ota mombongo pesanga ota mpona ke kolakisa yo esalamaka mingi bongo lokola mwana ngai atunya eke bamama omoni bamama baza na ndenge ebele lokola biso bamama ya baluba vraiment akasa ye tozalaka na mwa soni na bana eza na makambo ebele meme ngai na bana na ngai mpo naloba boye nayokaka mwa soni nakomi komesana mpe ndenge tozoleka na media boye mwaka mwa courage wana mpo nalobango me omoni kaka na kotinda ye pa motu wakende koyebisa ye eza na ndenge ya mabe ke nazofimele mwana nga mpona motema mabe te kaka mpo nayebisa ye makambo wana nazomona yango ezosalanga mwa soni ekendaka na ndenge ya soni ndenge wana eza mpona mitema mabe te me bamosusu mpe bazalaka mitema mabe bana ye moko aboti omoni aza na bango abongisi bango te omoni abongisi te abongisi mwana mosusu mpo bapesi ye mbongo ezalaka mpe bongo me mingi ezalaka mwa soni nayebi te mpona bato mosusu me biso bakasa ye tolinga tofungolelaka bana mpenza te tozalaki naka mwa soni na place wana. Voilà, j'espère que bato bazolanda biso bazwi réponse oyo nga mpe na mitunaka bino mpe bomitunaka pourquoi moto abombelaka moto secret letilolokwa kisi donc eza na deux réponses soit azobanga problème ekoya kokomela omelisi kisi oyo yayo abikaki yaya azwi problème soit mosusu mpe eza complexe na motema mabe nde esalaka bongo donc arretenir. Voilà donc maman Josie nga azala moto na mona yenga na tuna par rapport ya barrêté surtout chez nous les filles biso bana basi au moins moni gérer sa camarade nga na moi chemise na kitoko bon gérer papa so be chemise au bon tantine so be chemise au wapi yaya côté kuna so be chemise on boutique on ekanga te vous dit yebisa ute Dubai obi makana kwambo atindi na Dubai t'as niveau atindi nga na Dubai dona matavio pona ke so mbaka chemise apamba mais obi makana kwambo et la mona mona qui on pas gérer et puis boutique en kanga mina lupango na bango et puis boutique on sanga na lupango na bango o kota boy oyebi pe bat bateka na boutique bien yes vous bonjour chemise au kalo ku kamara no kuta to so mo mi kalo chele ka so ma kande awa ezalaka nini problème surtout et pas ya bana mibali pour se comprendre vous appelez massa na c'est la chemise massa na chola tango chez les hommes ça passe après ça na massa zo na lata na yo prompter mais biso bana basi donc on reste mninga lati na bana ndeti mona yo donc on dirait tu te dis que non na nzoto na nge simba ete na nzoto na ye et simba tellement makasi kenga na bi mechek et ça a problème nini. Merci maman eza mingi ça dépend bato omoni ata maputa oyo ebimaka oyo omoni maputa mosusu ebimi bato nyonso bazana mais omoni moto mosusu alobi nasepala moto bato nyonso na obongo bato mosusu balingaka eloko ye aza nango ezala mpenza unique mpona ye oyo aza nango ekomi loko na uniforme na baye eloko wana akabeli mpe na ta moto okende liputa wana akabeli mpe moto mosusu mpe ezalaka mpe mabe soki yo omoni kaka moninga kana kamwa eloko kaka kamwa eloko wana nde eza malamu te epuis ezala mbala ya suka te chaque fois soki okei na ata na ndako ya moto par exemple okuta asali kamwa eloko yo mpe okei obondi osali ye mpe azotala asombi kamwa blouse na ye yo mpe olingi kaka wo wana wana mama José a raison namona ngo déjà une fois mama José na kati yo te camarade moko ya famille kaka à chaque fois soye pa biso somba congélateur et pas que somba congélateur parce que maman biso ça d'habitude doit être sanga birana au moins muto so babylon nde mona biso maman kosi abirana mkoloke na ndaku na onzi maman na lobaka maman José na kenda ko banda na kiti TV tapis ora ndiye na bimaki na côté na douche na yekola tapa na biso na côté ngabi pa biso na bari do ndaku gérer siko ngabe na bakisa mwa sous question siko ndenge ndaku na bango ekokana na ndaku na bino eza mabe
soki eza par rapport omoni bilo mosusu ezaka osepeli na eloko mama José koluka te ezala copie conforme compliqué yango ata okosepela na chemise no elataki na pantalon no amenga alati yango na kola ble eleki parce que ntango okomi kena mama José alati maputa kitoko bwale amikuta na lipasa mona nzela bandi ebanda na motu ti na makolo oyebi ezaka mabe mama José eloko wana mpe eza mpe mabe mpenza te mpo tozomona awa président Mobutu oyo alekaki tomonaka bato moko bazwa ye mpenza na voi na elate azoleka balobi Mobutu oyo Mobutu mpenza mais ntango motu wana atelemi liboso ya Mobutu asepeli ti motu oyo azwi ngai makasi omoni motu wana asepeli asiliki te meme président Kabila oyo aleki eza na motu moko tokendaki fete moko Kabila mpenza soki apesi mokongo Kabila mais omoni balekaka na bango bato oza eyo Kabila mpenza omoni Kabila azoloba eloko te amoniki moto oyo asepeli na ngai alingi azala lokola ngai na motema malamu epasaka mais ezalaka na bakamarade mosusu na motema ya mabe na motema ya mabe mpenza ozomona ke alingi ata yo oza na ye boye olati mpe yo omonike nalati bien jamais ata mokolo moko te biso ma chérie olati bien azaka libani nayo batongeli yo bien question apena engai na ye wana mama José camarade mpena botambolaka na ye osombi elamba moko ya bien olati tosombi chaînette to montre to eloko moko ya ndako to kaka elamba ya kolata na ayebiso ata ke tu as bien habillé ayebiso yango te ezalaka mpe mabe dérangeaka mwa moke ezalaka mabe ngai mpe camarade abonelaka te nga kutu moko abetanga mpenza nga mpena moko abetanga mpenza bato nyonso balula coiffure na nga rayana ezalaka anniversaire na ngai ya 2017 rayana coiffure bintu lokwa mondele jeri na olakisa bafoto obike mokopi na nga moto abenga ngai na whatsapp yo momoni te soki osali mabe nazwi audio wana mpena na tiango bato tu bazali kana babi rayana fi o akitoko neni toza danger minesi mo elekeli ngai na mona mino bile bon pour l'inviter qui anniversaire teto kende wana mais oui maman José na mituna ba question ebele eza mabe vraiment moninga soki alati bien même bana tobota okobota mwana ngai na botaka mwana moko tobotaka na camarade na ngai mais na bota mwana ngai na zaki pembe mwana kitoko moni même donc boboti nzela moko na camarade boboti les mêmes jours camarade na ngai wana mais esepelisi ngai camarade wana ye atomboli mwana mujinga na biso oboti mwana kitoko boki oboti mwana kitoko oyebika oboti mwana kitoko mais ye mpe aboti mwana azalaki wana ngai alobi mwana oyo alobi aza kitoko mais mwana oyo aza kitoko ya yo aleki alobi esipesi ngai esengo ya komema mwana omonike motu wana na motema na ye eza ya kofungola eza motema malamu mais motu mosusu jamais ozomona amonike ebeloko wana eza kitoko ya moninga ye aza kona te d'abord na ye moni baaka bana bon alors en parlant de motema mabe maman Mujinga pourquoi tant de haine ezalaka pa ya bato bajalousie mosusu ebotama moto azalaki ne mpe bien mais au fur et à mesure okutana baréalité mokili gérant comme ne moto ya mabe comme exemple ndeko na biso grand frère Félix azali kaloba lelo baoluka 60 personnes na mosala mais yo oyebi kope wana oyebi kozala bandeko no 5-6 na aveni basalaka te mais ozobomba vérité wana ezalaka nini kaka motema mabe mpe kaka mpona wana nazoyebisa oke akondima mpe bato wana bakota te akoloba mpe ke naza na bato te omoni bato naza na bamwana yebi te soki okoyeba eloko mpona wana eza na Kinshasa bapesa neve mosala bapesaka te omoni moke omoni mpe eza na bozala wana aye boboluka bana tozo bazoluka mosala okende ozwa pingandi omoni asangisi apesi mebele bapesaka te mpona yebisa bino ke motema mabe eza mpenza nazobetele bino lisese moko boyi mponga na lingaka bongo mpota nabetaka lisese moto nyonso akokoye yoka mama José azoloba ya mokonzi ya masese Félix namona pena papa Lutumba kati ya mama José ezaka na nzela koteya mpo tokende na likambo meme nzambe oyo akelaka likolo na se aza koyebisa bato makambo nakana na masese
omoni Jésus-Christ atelemi ayebisi bango ke ekomame boye na boite ngaloba nini ali ngaloba nini baza kokende na bongo po bato na yele o baza na Saint-Esprit kati na bango koyeba ke balobi nini ezalaki na bato moko baza bani mibale papa Roberto bato wana bayokanaka bien eza banyama mibale ezalaka na mokili oyo ezalaka na mwa libumu na ye kaka ya monene abotama bongo azalaka na libumu wana kaka monene donc abotama na libumu azalaka na mwana azalaka bongo mosusu azalaka soki ye asali boye apelaka kaka moto toyebi ata na buto omoni na matiti moko boye mwa mai ezali omoni moto ezosala wana azopela moto epeli ebomani bango mibale bazalaki bakamarade bazwi mbongo na bango balobi tozokende kosomba biloko na biso toya koteka na nzela oyo bakendaki tyele bazokende mosika ntango bakei kuna bakomi na nzela oyo alibomune alobi nayoki pasi posa ya mai na bachaleur akei na mwa source moko ezalaki wana bamama bayebi biso bana mboka toyebi bamanyoko tolambela bafufu batiaka yango na mai ye moma baye kolongola yango batandi po ekauka ntango ye akei amone manyoko ya bato wana akati ndambo alie akati ndambo manyoko ya bato ayebi kolo nango ameli mai mokolo nango aye koya bayiba ye kala doye koyelibere wana mpe azwi kaka moke kaka ameli nango mai alobi yo mpenza yo nde moyibi na nga lelo tina bakonzi bakoyeba likambo oyo na bamboka makambo na bango bakataka kaka na bachef coutumier alobi tozokende chef azokata likambo oyo ye alobi avant tokende naza na camarade na ngai etikali na nzela totambolaka mibale touti mosika mboko ngai naza mopaya nayibi na ngai te libumu oyo ndenge baboti ngai ezalaka boye balobi te libumu oyo manyoko eza na kati abeki camarade wana yebi bien sûr ke libumu na ye eza ndenge na ye mais ntango akomi liboso ya bakonzi alobi ya solo libumu ezalaka bongo mais namoni ya lelo wana camarade na ye ateki diske alobi yamoni ya lelo eleki balobi omoni mama bato azalaki na raison ye mtaliaka bamanyoko na ye balobi okofuta yo nde moyibi oyo sosaka bamanyoko awa na mboka oyo azwi mbongo nyonso ezokende yango na mobongo apesi atikali afuti amande alobi nakozonga te natika yo kaka somba biloko tozonga wana ndimi babandi kokende na oyo apelaka moto bakomi ye mpe alobi nayoki mposa bomona sigarete namoni milinga yene kendaka sopelisa akei kuna amoni mwana yebi mama apesa ngai ka mwa moto napelisa awa na mboka ezaka balambaka na bakuni akozwaka mwa koni moko ya moto apelisi nango ntango atomboli ndoko ye atomboli moto na ye ebibi ya monene mwana mama ndoki akoti awa mama tata nini awa ngai nazaka na moto na ngai ya kobutama boboti ngaka na moto oyo ye ayebi moto wana kasi te mama na ngai balobi te moto azaka na moto te yo yaki kaka koloka awa oyo aye koloka kaka bani alobi te na chance naza na camarade na ngai aza na nzela tokende ye akote wana siko camarade wana azobenga camarade ya libumu evimbi wana ayebi moto na ngai bakei na bakonzi wana bavandi bato baye balobi camarade témoigné camarade akomi ya solo camarade na ngai azalaka na moto mais oyo ya lelo advient que pourra bakateli ye mpe bamanda azwi mpe mbongo ye bafuti bambongo na ye tala bango mibale telema mitema mabe eleki batrouve oyo pamba oyo mpe pamba kuna bazokende bakomi te mpona nini motema mabe oza na moninga asombi motuka sepela ayeza kokomema yo oza na moninga na yo aboti bana yo motema mabe okozwa yo sokoza misala mabe okobebisela na moninga bana mais maman na cadre oyo lobi ya mutuka namona c'est comme si surtout nous les jeunes soit nayebi te na ntango na bino bamama soki bokoki kosupporte lelo géri azotambola na rayana somi mutuka toanda kotambola ne makolo omoni te ke estce ezalaka mwa facile gérer asepela na mutuka ya epuis yebake gérer oza moto liboso obeta petite wana simbikisi ezoyebiso eke eza na eloko moko te ya kokangama na motu oyo aza
na mwa biloko moto nyonso oyo zamba pamboli na mokili il faut kangama na moto wana camarade na soka somi moto aza camarade na ngana kotikela etante ngai wana na ye pona nini ngai pe na kokangola na mayele ya moto wana mais biso toza bongo te o tika ba bakomi bato minene ba changer ba relation en tout cas o kende pa ite na vie o ya mokilo bato ngai meme na crise bato oyo babonike bazali kolo meme moto oyo monike azalaka bien ngai nalingaka moto wana tozala na ye pourtant ozotambola na moto ya mayele un jour yo pe kokoma mayele ozotambola na moto bon jamais olala donc bonheur ya muninga il faut sepelana ko bonga ya muninga il faut sepelana camarade nanga somi moto ngana ko zo kanga mais c'est pas tout le monde de bazara na motema wana keno yo bongi et puis asepelana ko bonga na yo chérie tu sais dans la vie on va changer mon nature na été bongi ka na mbongo to bongi pe peut-être olati la maman bongi ye pas sepelana surtout biso ba fille c'est que ngapi fona somba ngoto kokana c'est que ngapi fona somba ngoto soba ki chaussure mo ya lubuta ngapi fona mata lubuta ndeti maman Anne Marie et biso nyoso to kokana ça na chaque mois Coco Chanel ngapi na keluka Coco Chanel photo kokana poto ndi mama soki to kokani te mo to ndi mama pe ezate c'est ça l'homme africain biloko wana yango zo mona camarade na yo azui mwasi yo pe olingozo aka mwasi wana mwasi wana aza na malade bino nyonso obebi yango moni mokolo mosusu ka ndenge ya masolo boye ngai ndenge nasalaka boye nalinga koyoka masolo mingi soki bato ozosolola na koyoka nayoka lisolo nini o ngai pe nayokokabola nango na balandi na biso na Congo cheche omoni mwa mbali moko avandi ngai nakei po batiela ngai crédit sikoyo ntango batie crédit ekomi mobulu ezosala bien te nazongi nalobi crédit eye te bongisela ngai namoni appareil bien te alui mama vandao na tia crédit pa oyo nakotalela yo ntango navandi garso moko mpe avandi wana moni ye kaka lokola mwana mikili aotimi azaki nzoto na ye kitoko azoloba lobi ngai naza na mwana mwasi moko awo toumeli na ye mingi nazwa mwana wana azalaki na 22 ans sikoyo aza na 28 ans projet na ngai ezaki en tout cas nasalela ye bola mais alingi kobota na ngai te alongolaka basini siko fi wana akomi baje moko ya bien te mokolo mosusu ngai na poto namoni camarade na ye abengi nga lobi ototo obomba ngai vraiment omoni motu na yo tala motu na yo ayaka wana bazobima na ye ntango ozoloba ye kozwa ye baza na hotel fi wana camarade na ye ya solo ape na laisano nga lobi camarade na aza camarade mabe mpo na nini ye yebeli yo na nzela ya motu wana yo ovandisi mwana bato banda 22 ans akomi na 28 ans yo kendaka poto yo ozwaka basi te vraiment yo kobela poto wana elo ni pesa ngo benga ya kuna mais mwana wana pe moto mosusu apesaka mwana motu chance afandi na lobi mama ngai nakoka kobala yo te nalingi mais soki omoni mobali abala mais yo ozokanga mwana wana sikoyo bayebisi yo ozolobaki natiki ye na modele wana wana eza motema mabe eloko wana eza na bafille ebele awa amoni moninga azovivre na moto na ye aza mwa bien akoluka ndenge nyonso kaka ya kobebisa akoluka ndenge nyonso alobi mobali wana obombanga ye nayokele koma wapiomikolo yaki wana ntango yebiso aza te wana azalaki ekotanga ngai te mamokele koma ozaka karso moko pie akozwa yo pete wana ye polinga bacheka tala motema mabe oyo bato mosusu baza nao me mitema wana bato nyonso te bandeko bala mais question moi soki eyeli ngai oyo bato bamitunaka mpe balobaka ye mosusu ekosala malamu ekosala mabe mais la plupart namona esalaka mabe mama mojene oza na camarade no moko oyaka na ndako nokutaka le mosusu sali te solo moko boye peut-être ye moko mpe azaka na mwa solo est ce que eza possible ya oyebisa camarade na yo Maman, je vais pour répondre à la question. On a la quantité. Vous avez vraiment garçon des problèmes. Gérer n'a pas que l'homme moro boye votre bonne émission de soleil qui nous en coulisses n'a pas moi n'est pas vérité mon sous. Yoso parce que entre amis d'abord premièrement tant aussi par exemple to bali to koli na ye pas na on a simbi mais ça na salité. Na sous na temps ebiso te qui salité. Pourtant to za qui jeune c'est que to banda lo banao. Yoso bali na ndako to mela maite. E banda bongo. Ayo kopo na yo nzeta fufu pa bile le jour tika nzeta fufu boy.
yo lambi biloko tiki désordre bo tant tokola déjà toloba bilo mwa bongo exemple eza nini naki na camarade nanga moko boye anobimisa solo na nzoto moni so ovandi na moni amoni climatiseur oyo eza mais yo so ovandi solo ebima ko okokufa mais tobanda osupporte ka bongo baninga mosusu banda oseka nga nkolo bongo ye mwasi mbinga mpo azalaki mbinga mwasi kitoko tala mama José wana mwasi te moni bana baloba mbiji wana tala mwasi mbinga otali poso mwana moso bien yango moso alalaka na mili kitoko mais aomisa solo eza teke babwakeli malade du nok il savait pas s'entretenir place na suka motema ekoma eti na niveau na vandisa ye napesa ye conseil na badiver na biso on est sorti toke boîte tovandi na kati ya boîte baserveur ya boîte moni baparfum ndako boyo pompongo tout autour esika biso tovandaki mpo nini solo na ye epanzaki boîte mobimba oh donc baserveur ya boîte bayoki imagine toi so bango bayokiseki bongo baclient oyo bazalaki na kati bamonaki biso toza ndenge nini bamosusu babandoseka mosusu bandokima table ye afandaki bachange batable mpo balakisaki na biso te moto obimisa solo wana ye ngo navandi na ye kaka nayebisi ye yaka tobimi libanda nayesi ye mama mais obike na kato tobike seke solo ngo zali makasi parce que yo camarade est déjà utiaka parfait moto azali pembeni na tie parfait solo wana domine solo parfait na yo kotoki na parfait climatiseur kaka oyo split ezosala taka split a boîte bato kolanda biso bachare internaute botala sikoyo bino bokenda baboîte surtout bata poto bi boîte nde ezalaka boîte ya solo nde ezalaka okamaliza boîte mo pe ya monene ya mboka na biso ya na kini na ville esalaka succès parce que imagine tobi yo mo pe boîte na olobela yesko etufango mal à l'aise au wapi maman José j'ai na bengi libanda ma chérie vana non akiti wana vanesi mama obine basombaka nini te citron te ata stick yako tazana pour ma stick te po tchaka parfait ne bisoni basombaka citron te osalela tant que moi si ne si biso tomanda kola to tondo kola tozana na mo odeur mo boye ya kokola omuno kimi mango chobeta nzango so leki kabuka mama juste lanzo tozobimisa makasi boye nini balakisi mo bakisi na biso bateka ba produit na biso cosmétique aya basi ya ba intimité na ndio te ya mama somba bo salela bo avant na pe aya solo rana ana yoki mais na ndimiti que n'enfant d'habitude na bino la boîte ngana kenda connaissez non bien rien non je n'ai bino na zonga ndako to beba la rapona ngo sala 2 semaines so sanga te mais ngana yeso après 2 semaines na ndenga esi mama boni comédie okanisa na mi pour la bino vérité na sina mobali wango ya vivre na yo tu shlanga zo ko yoso te ko zo misa solo mabe na si yara to kinga mona wenze na so belo bilo kona mbongo nanga na bimisa mbongo na jeri na sombele ba citron minene on opena misa jus ebele na sombele bilo mususu ya biso ka ya basi na kela sombele bilo na cosmétique na pesi na si mama 2 jours kaka mon bat baseka ko ba to na ko penser la ligne yo tanto yo bando ka ba onde so et c'est biso surtout kola ebongo ba mi mais yo na ye quand même il qui bien yo na ye quand même il bien to so que ça non maloba pa mama mushinga est-ce que les cambouana vraiment et dérange raté mon hormone ndo so moquer na yete omoni likambo so apesa la moto conseil faut yeba elinga pe opesa ninga conseil omoni ye ayebisi na sombeli ya nakisi ezape malamu eloko lokola salite oyo ezalaka na ndako bato oyo ezalaka na nzoto ya bato biloko wana ebandaka kaka lelo te ebandaka na bandako bato na baparent na bango eloko moko nga na mona awa wanaki bafille nyonso babotaka basokolaka bana te bapangusaka bana lokola bazopangusaka akosala na mwana une semaine nazoyebisa bronchite azopangusaka mwana wana cause ya basolo wana yaka na biloko mwa akozwa boye kosokola mwana te eloko wana oui nakotangisela pe mwana ya mabele soko oyebi eyaka pe bongo mwana aza motu lokola yo kanga bafenetre zwa biloko ya malili sokola mwana na yo bien tia yeba poudre soki babiloko nini oza nango mwana wana akokola na ndenge ya bien mais yo oza bandi kobomba salite ya mwana wana kaka bongo ozopangusa ye lokola ozopangusa ndako ozopangusa mokolo mosusu opangusi te omalili ezali me yo osokoli e mwana azokola na eloko wana eza so oyebisa moninga problème wana eza mabe te ezali malamu ozosunga moninga mais bato mosusu balingaka bakorige ye te oui okoki kobenda yo yebise ndako boye yo moto uti kobala tata mobali boye ebongo nini wanga na sasa lite c'est ko finga ça te même moi na mobali pe bezala
yo no libota kisanga ke yo no sa propre mobali ayoki solo wana mais moya yebisa mwasi azata abisoki na lobia ayebi déjà ndenge ngala oh ngana mona mwasi lobi kaka mpin ale mama José na mona mama moko na ndako na ye ba bande hygiénique ya biso basi yesuka salela bomba en quelque part mko musu mobali na loba entretenir ndako mobali abi lelo dimanche la bimitenga na bongisa ndako tout ça mobali abwaka abwaka misu boy abi meraya na esalanga somo abi me mama biloko babwaka yango na toilette ata na poubelle au rinceau bwaki papier wana esuka na poubelle mais comment yo na sa mbetu na yo on sa na membre famille na mo libala ne kufa bongo aza cadre na mboko libala ekufa po ani salité leki moni salon na ye propre cuisine na ye propre poye moi ba misala basalaka mais chambre là na mobali na ye so fongoli porte tika bato ebele papa kobotosa balingaka te soki olobeli ata mobali alobi kaka likambo wana omoni mama alingi asimba ye bomi ata na ere ya nzango papa naza salite tika naza salite muntu ayebisi yo yango moni mobali akokufa mpe togende kaka ndenge wana soki biawa yango na kolia liso ezoya koyinda pamba akende omoni akayebisa mutu soyebisaka mutu et pourtant sobosana ke no meilleur ami na ye eza nde mobali na ye de mobali nde fois yebisaki vérité même mibali mpe bamosusu bazalaka mpe na so mwasi akokolobe olala na bango bazalaki na baparfum wana ekomika mosusu azoboya kuna kosokola c'est tout un problème asimbelembeli menga nayebi ke bakongole basokola ngai na makasi bagana bota yo nde ozosokola ngai apesi mukomprene mobaetambala suka ozakobimisanga mpe na sukuli mai wana baafricain balobaka nini balobi o te mobali asolaka propre te mosi nde yaka obongisa ye te babi mobali mayebi wi neti mikolo jeri yoka te mikolo ekoma keno mobali da so kuti ba propre leke ebele elandela yo mona boyo ana ye mutasi ekoma avérifie wana génération na biso oyasalaka wi netanga alobi na génération na biso ekoma okuti mobali baproprete ebele nalobi ya mwana mobali elobi te ke ozala mais bon monter la cimette. Voilà donc fidèles téléspectateurs, chers internautes, biso aboyer la Congo check mama vaina banana ya vaina baleki na lisolo ko seka babi conseil ya solo ko taraton bo seka. Ils étaient que le maman muso vandi zo pesa mona conseil nere armé simba zongisa non. Ya mona rabane belé conseil ezaki malamu mais mo ekota. Isate. Mais tant on va ni na mona na sa ko seka wana yo mobali tazo na se permettre mais talele nan na sa ko seka mona on vanda mama yebisi nga bobe tant na lingi yete na boy yebaki bolingwane ko kuba tikala okata na te eza ndenge moko bandeko na biso basi na mibali soki muninga azu occasion ya ovanda ko biso ba défaut na yo yokaye boye ko la pe ko apprécier batu ningo lataki bien lelo chaki sur la parfait kitoko na sepela kinango ndenge pe ya kosala ngo en retour master nanga soki na lati apprécier kabiyema nanga apprécier solo nanga abimisaka mais quand tu ne les fais pas les autres ça dérange amona kinga yebisa ke kazara bien à chaque fois ya loba nanga tendeni c'est nga na bien te ocha muninga na ba culpabilité et bien na makanisi bien na mutolo baki muninga alinga nga te au monter mabe jalousie ekota. Donc dans la vie il faut apprendre à vivre na batu nyonso toutes sortes ya batu o ndundu o mudele o mutu mwindo o koka o nani to mixana na batu nyonso ndenge mo parce que pe la batu msuba na ba complexe ben firme o na neni ngatambo na ye moyo mona voilà moyo mona na avenir à l'équipe donc toi apprendre gars ya ozala batu nyonso surtout les kamoto bete c'est des ma propriété. En tout cas, on a vu sur Bassine Mibali, les deux aguilles comme propriété. Mais prochainement, quand maman Josina Jerry Kobetox, j'espère que Mathis et Seigne la belle de Belle à Rosala, toujours grâce à un patron de Sosi Bumutombo, de développer les sous-sous. Question-réponse na biso. Ils ont des questions-réponses. Totonga na bino dans la lobby. Pour la bateau balinga déjà moi c'est la biso pena lundi pour na totonga. Les deux aki ka ba dimanche moi d'hiver tout solo là. Moi tout na mituna oyo ba musu ba ko pesa na réponse en tout cas. Un grand merci au sponsor numéro 00 à la numéro T. Ben Bouyamba madame Anne-Marie. Madame Anne-Marie Mouyi. Babi ya za mokonzi ya Lubutan. Babiye en tout cas côté Louboutin okuta na griffe en tout cas elle quoi va sala ngondeka pona ye elle quoi va sala ngokande pona ye. Un grand merci à mon vieux Paul Ventour et des Bouness
pour la code na sepele makasi. Un grand merci Eric Beni mais depuis Paris. C'est que biso peut faire. Songi yo ki moto le code en tout cas Jerry Kobetex je te remets l'antenne pour la mois d'être c'est que moi n'a retenir pas Maman José, j'espère que Maman José azaki clair à lui. Oya ko pesa ba baby ya nona mi tuno surtout to yaki apoto tuna. Mais elo nga na kolo banini. Yo moninga pozo tuna moninga osombake la mo wapi yebe tension ni otunela epo kokana okoma danger pe lokola ye to bosala concurrence sozo tuli na mutema moko ya normal na bonga ndenge moninga na bongi eza na problème te yo mondeko pe obi place basomba kiso ebigisi mwana no ebigisi yo pe muto tuna kotuna on tension mabete muto pe ozo pesa moninga place kobombela moninga place te do ba congolais tozala ini donc na pesi mbote na ngala opesa kaka sponsor officiel ya émission oyo Ben Mbuyamba motema ya Maman Anne-Marie Mukonzi à Louboutin et puis à mon boss Mutafuta Anga Talaka Mutafuta il faut que ça ait vraiment valeur boss ici pour Mutombo leader à Pembe puis à Molaï na pesi mbote na Mamouji rappelle toi na OK Maman Mujinga moi 2-3 personnes na yo tu connais presque à la fin émission musala na biso ekende liboso amen maloba tozobimisa ezala ya motuya na mitema ya bato efanda esala musala na amen motema mabe eza mabe tala baninga bibale bango nyonso bakomi me vide mpona eloko wana yo moto bosalaka ta bacontener na moninga bosangisi bokoma na matadi motema mabe kaka bolingi kaka ya yo etekama ya moninga ebonga eza mabe boza mpe na makanisi moko ata bameakelembe mpe elekaka yo bacheli yo bien po ozongisa ekominga eza mabe kaka woye wazabi yo bacheli mbongo sali nini olandisa ka olingi ka moninga azala bien te yo zala supérieur na ye voilà eza mabe biso nyonso tozala bien tosengamaka mpe bato mosusu bazala baleka mpe biso eza bongo olingaka yo olekaka bato te eza mabe motema mabe eza mabe bande ane yango tokomina su tochange vraiment tosiange bacomportement toyebake tozokende wapi toza banani na mokili oyo tokoleka na biso biloko nyonso oyo ekotikana moninga sombi eloko kumisa te moninga bote pe mwana kumisa mais kumisa pe moninga tala te chéri olati kitoko ma chéri eza na mibale mosusu pe balolaka ta basi na bango te mama alati bien ozaka heleka tokende mais ya balabala ayebisaka mama ta seti bien bien ata 10 000 papa alati bien kasi olati po bakende komona mokili matata tika maloba wana kumisa mobali oyo azana yo na ndako mwasi ya yo yango ye wana nzambe apesi kumisa ye chéri oza kitoko po yo ndo mutu olulaki ye sikoyo akomi na ndako akomi mabe ya bato wana omoni moninga ye na mwasi na ye tika biloko wana pesa biza na oyo ya yo tika babiza na ye voilà mama José mama bambote na yo okomisa baninga pe kozala bien na bato nyonso osepela na buzu ya moninga ezali malamu mutu kebimi moninga aza nango yo oyebi to ya yo kosomba ntango soko okosomba koleka yango batambola na basano na bato batambola na baprado mutu ozoluka kaka mwa tache noire moko eza wana eza bien menga monaki yango lokola eza likolo ifo ezala na se en tout cas bamama bapapa tozala malamu mokili oyo tokoleka makambo nyonso tokoleka na biloko na nyonso tozala malamu napesi mbote vraiment na baoyo balandaka ngai basepeli mama José ayelika masolo ayelika bamakambo mama oyo azalaka bongo me tolanda ya motu ya tozwa ya mabe tobwaka yango papa ben topesi mbote papa mbote mingi na mama Anne-Marie mama nayebi te ndenge na koloba batele kitoko na yo wana kosakanaka nango te yo akaka ndenge wana nayebi ke oyoki OK, d'accord. Nous avons na ozala grâce que na pesi vraiment mère na biso sœur na biso Brigitte Savanete. En tout cas voilà, c'était déjà votre émission Masolo. Masolo mikolo tozaka na masolo tala eza tala belé tala liste o pa moni oya obakisa lisolo na ye aya bakisi tozwa temps ya kobeta lisolo mutu moko na moko tozwa temps ya ko répondre na question ya mutu moko na moko on est là pour vous servir batu nyoso tu balingaka Congo check ba opena bosa abona te botala kaka bosa abonné ba opena bo commenter te bopesa conseil te moi ni nde balobaka
kobenga kaka kokomela biso ba reproche ba remarque o pe no sala ngote sala biso biso sala biso on sala tambula so bat bazoluba. Un grand merci na ba partenaire na nga ba bi les partenaires LP hein ba LP na ngani sosika boza ba gros bisous na bino na moni Sabrina Live na moni Jonathan na moni Mukanya na moni Maurice na moni Rit Parta na moni Shekina tout ça ba gros bisous na bino nyos en tout cas bat miso tout bolinga na tsumbu à ma meilleure amie Estela Machado à ma mère Bibi Lunga en tout cas ba gros bisous et je vous retrouve à la prochaine.